c'est notre patrie. Le Congo, c'est notre oncle. Le Congo, c'est notre père. Et liboso maman na biso, liboso papa na biso, et senga maman na papa ko batela ba. Bana fail oye. Okundima mama na yo na papa na yo mutu msayo ko betela mbata. Mais ça na bana misusi ya mobulu, bazolukela tata na mama wana maka. Lelo bazolukeli patrie, mama na biso na papa na biso na kombo ya Congo mutalukeli ya makambu, ezali Chilombo, ezali Kabila, ezali na lelo batino za ko beta mama na biso mba. C'est pourquoi esengeli bana misatu wana biso bana totikali to baloba niet trop c'est oya kosaka lisusu akomona bana kailoye parce que mama oyo eza mama ya bato misatu Congo ezali Congo ya tata ya mama nyonso lelo tozali awa tokoyoka nini oyo tokoloba ngana ozala nanga 5 minutes pour la tas d'antenne, bande de repos aux la tas d'antenne va 5 minutes jusqu'à ce que mon contribution a clôturé. Yenda Bolamba, à part aujourd'hui 2 minutes, mais Yenda a clôturé, qu'on fait ce bilan message à semaine, peut faire à semaine. Bahana Boka Oye, embouteillage pour la nani. Voilà, bande de Konanga, Tokotiawa, Pototali Sabino. Moi, mon quête aux alliés, mon bote. Oui, mingi d'actualité. Bato ba kolobela makambo mi bimi sato bote. Oui, ba kombo na bango ha. Est-ce que ça ici ko tanga ba kombo na bango? Atana yango ha. Oyebi bato ba meli biso esika oyo bote. Oui. Olieba yo kasoni ba komi ko vimbi sa poitrine. Est-ce que to kolimbi sa bango? Est-ce que biso to kolimbi sa bango? Likambo ebandaki na likambo ya moyibi ya pouvoir ya 2018. Namoye. Martin Fayulu azali pe moto nzamba ponaki bote. L'élection en 2018. Likolo poni SCP poni. Peuple a crié fort. Peuple a ponaki fort. Mais bango bakamati babaloli volonté à Nzambe, babaloli volonté à peuple. Est-ce que Nzamba kotika bango impini? La mouka ne tombera pas. Azaye Mokote na moni secrétaire national en charge pour les loisirs. Maître Justin. N'est pas Azaliwa? Na moni exécutif provincial. Papa Nelson Azaliwana. Et puis na moni au cadre na biso. Et na moni Mbundeli Munene sous cadre Papa Albert Azaliwana. Bote. Na banzi comme si que tu as bagona te. Pona koyama bango malamu te bete bagona maboko makasi. La Moka ne tombera pas. J'espère, présent, vous compliqué, ça va des jours passés. Tout qui est présent est réveillé, peuple congolais. La Moka ne tombera pas. Je oyo Tshisekedi na Kabila Mazosala, peuple à comprendre ya. Mais donc on est dans M. Tshisekedi. Aventure il y a 2018, et si la Katawa? Congo ezali mboka ya bakomédien te po basalaka théâtre bango na bango peuple anyokamaka botobote Tshisekedi a l'idée ya kozongisela Kabila ku ona nini na lobi bongo Monsieur Kabila azaki sénateur en vie selon mibako ya mboka na biso elobi moto akotika pouvoir na voie démocratique officiellement atikali sénateur mais na moni Tshisekedi akamati basénateur na ye bandongaki kuna na Sénat bake kolongola Kabila baimmunité parlementaire pour le moment Kabila aza sénateur te akomi libre akokosala rébellion akomi libre akopesa candidature apesila lokola président lelo ye wana akomi kosala baconsultation totuni bandeko na biso union sacré oyo balongoli baimmunité ya Kabila azosala baconsultation na qualité nini et puis bandeko mosusu bakobenga ye chef de l'état mais foto mituna na Kongo bachef de l'état bazalaka ko ndeko nanga tokoti koya awa toyembi banzembo tobini na biso mais il faut toyeba objectif tokananga ezalaka nini peuple ennemi à charge mboka ezotambolama oyo bozomona wana eza théâtre te makambo nga nazomona elingi ekoma lokola makambo asama na Congo Brazzaville babuka ne tombela pa
ili voto benga na Tshisekedi na Kabila na mboka oyo. Bandeko na ngai tofungola miso. Tofungola miso. Na komi ko chiter oyo eza actualité puis boye ba position ya la muka na décidé. Amen. Amen. Tomoni na RTNC ndenge ndeko Kimbuta lobaki communiqué ya M23. Balekisi yango na RTNC. Totuni me bosembaza wapi? C'est pitoyable. Ouais, lobaki keno muta kosala apologie ya ba rebelle. Bakanga ye. Wapi bosembe ya c'est ça. Aya de fan. Toluki Mouyaya. Mouyaya mukolo na monanité. Les 23, Mouyaya monanité. Porté disparu. Baké koluki kuta sala briefing. Premier ministre sala briefing Mouyaya Kimi Kabila. Oh. Après deux romans de souverain, les mêmes communiqués où on a eu un électronicien, un 23 pas sanini, abimisi yango. Nako epenga na eloko moko na kati ya communiqué wana. Ata mi balo bébé mi, moko bébé mi balo. Na kati ya communiqué wana balobi boy. Les représentants de la RDC et du M23. Tomeki ko lukato comprendre. M23 alongwe kozala pate ya Rwandais, alongwe kozala les supplétifs rwandais, alongwe kozala mouvement rébellion, alongwe kozala comment dirais-je nini mouvement terroriste, a commis na statut nini pour et comme le cola RDC azo signé ba accord topé déclaration na nini comment c'est-à-dire na comment organisation moko boyo eza reconnu pour awa babimisi ba représenter RDC qui non baza ko engager la République mais M23 baza na kati ya RDC siko statut ya M23 eza nini pe lisusu na kati ya communiqué wana bazoloba que bayokani basala trêve to peut cesser les faits avant que babanda ba négociation, c'est-à-dire dialogue oyo ko porter sur ba cause profonde ya crise. L'air basali communiqué wana Mouya ya le 23 to mona qui était to mona le 24 aye ko sala briefing pona ko luka limbole la biso Mouya ya lobité ezali suite logique ya rencontre ya Tshisekedi na Kagame oyo esalamaki le 18 février ya ngwana ne sali que M23 na gouvernement congolais basa nini ba signer ba accord. Oh Mouya, ça c'est quelle théorie? Yo moutozo bisabiso que non voilà, nous n'allons jamais négocier avec le M23. Nous n'allons jamais cautionner les crimes commis par le M23, mais aujourd'hui vous acceptez de faire une déclaration et d'aller même loin pour conclure des accords avec le M23. L'air est qui le 24 ans, nous avons information pour la bande peut-être de quitter. Tant que tu as commis mon collègue lobby le 25, tu as comme une médiation américaine. Oyo et salut que Rwanda na RDC représenté par leur ministre des Affaires étrangères va signer déclaration au bazobenga déclaration de principe pour la paix. Na kata déclaration na balobi nini? Balobi boy. Les deux États esengeli baye bake bazali souverain. Et puis il faut les uns et les autres va respecter l'intégrité Yabaninga. Deuxième chose, na quatre déclarations on a BC RDC, tous les réfugiés, tous les déplacés, oyo bakimaka bitumba. Bisika nyonso tout bazali. Naba oyo bazalaka na Rwanda. Basa nini? Bazonga na RDC.
Quelle source quand la carte de déclaration on a balobi que biso Amérique to signé un partenariat na Rwanda na RDC sur le minerai. To mituni sikoyo Rwanda zalaka na minerai nini. Mais Amérique a signé contrat na ba Rwandais sur le minerai, a signé un contrat na biso. Alors maintenant quoi pour renforcer partenariat entre les deux États, ne a 5 na RDC na Rwanda sur le plan régional va coopérer. Et je voulais maintenant mentionner dans la déclaration à lobby, nulle part, parce que le monde de commis pour ça la victoire diplomatique. C'est faux. Félix Ateki Mboka. Félix Ateki Mboka. Amérique n'a pas intérêt économique. Tellement qu'il a exploité les minéraux dans Mboka na biso. Alors non, ça a beaucoup fait. Mais on a garantir que l'intérêt économique entre les deux pays, c'est ça la logique de cette déclaration. Va signer une déclaration et puis si Rwanda la RDC, si tu as les deux mains, il y a un accord de paix, on va signer. L'Amérique a signé une déclaration. Vous allez vous rendre compte que c'est la RDC qui perd. On ne gagne rien en retour. Qu'est-ce que nous gagnons en retour en faisant cette déclaration? Nulle part dans cette déclaration, on a balobi que Rwanda zoba troupe na yo songisa bango rien. Nulle part dans cette déclaration, on a balobi que non M23 to pesi bino ultimatum pour quitter le sol congolais. Rien. Rien. Basali même pas allié à M23. C'est ça. Amérique a gagné Missou. C'est pour vous dire quoi? Bateau et Bozana Bamanda Moï. Bokanisi bazo soutenir Bino, mais n'a pas Bazana ba Rwandais. Complot international oyo Lumumba bandaki koloba. Qui bazo linga ba kanisa boka na biso et comme on na Missou. Ba comme ko la kisa biso siko keno. Ndenge za wana Congo toza ko balkaniser yango. C'est ça. D'accord. Nazo ebisa yo Félix Ateki Mboka. Oui. Peuple congolais, est-ce que vous voulez que la biso kende? Est-ce que vous voulez que la biso balkaniser yango? Félix c'est au nom de qui a été signé ba accord na ba Rwandais? Au nom de qui? Et puis tu as Sabino Boye. Cohésion nationale, le président Martin Fala Banaki Kosenga, tu pas Senga Tilelo. Et Zali une faiblesse, c'est ça. Et Zali parce que Alinga Kamboka Oyo, Péazo Lukalolenge Nini, tu vas la pour récupérer Yango. Mec Félix, à mon Yango, le signe, mon faiblesse. Bonne Félix, Fayoulou ne pèse pas. Bonne Félix. Il faut aussi Mamindouki pour Abangayo. Moutou Aza Osala lit moko pacifique pour nous défendre Mboka na ye, ya lingi batu bongo te. Yangwana na kokanisa bongo abosa niete que Moutou Aza la légitimité peuple Zanani. Zanani. Soldat du peuple. Il n'y a aucune révolution au monde. Oui, c'est plus dangereux, c'est plus efficace que la révolution populaire. Na rythme autoromi kokende. Félix attaque receleur. Kabila attaque voleur. La stratégie maintenant c'est quoi? Bayibi et Loko, il y a peuple congolais. Parce que les propriétaires, ils allaient peuple congolais. C'est ça. Il y a un pesa que Loko n'est pas un mouton à l'équipe. Un pesa qui pouvoir n'est pas un Martin Fayoulou. C'est ça. Kabila zui ayibi yango. Ake ko pesa yango Tshisekedi qui est recelé. Félix là zui yango ba kanité na voleur bandi ko swana. Et là voilà vous avez ayote, yeba bité yobo yibaka yango.
babandi kozwa na reseller na moyibi mokolo eloko azotala ndenge bakosala bascénario na bango wana ti nzoka nde na ndenge ase na se bango mibale bazosala complot. Il y a un complot qui est en train d'être boutiqué présentement contre la République. Tofumola Missou. Complot à Mouazanine. Et l'autre, Aïba qui appelle Sango Félix. Félix est habité, comme il t'aura l'habité, dans la zone de Longo. Mais là, dans la zone de Longo, on a pu faire ça, on peut s'arranger moins intérêt dans la si on va s'arranger entre Bango pour nous confisquer définitivement et l'eau y peuple. Est-ce que pas de Makassi? Est-ce que pas de Makassi? Balobakaso ko yibi biloko mboa zala na mbangu. Tolobi boye. Reseller na volé. Oyo ba yibaki eloko na biso peuple congolais. To monique ba manifester bonne foi te pona kozongisa la biso ngo. Siko biso moko peuple bakolo eloko. Esenge na biso siko nini tokende kozoloko na biso na makasi epa ya nani epa ya reseller. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? L'unique façon de ministre oyo pour na koluka ete mboka na biso to sauver yango. Et comme siko yo keno koluka to récupérer loko na biso epa ya reseller. Na ndenge susu na chite pour rebisa bino boye kaka na kati ya bakoro wana nani M23 l'air bazo makambo ya cesser le fait na kati ya cesser le fait on va signer la M23 bazo reconnaître que M23 denga za wana bazone oyo aza ko occuper et kozala kaka sous contrôle na M23. C'est déjà une forme de balkanisation. On est en train de cautionner la balkanisation. Pour la Félix M23, ce qu'on va exploiter nos minéraux qu'on a exploité na yo. Mais bitumane ça nini et si là. Donc akabimbo ke pa ba Rwandais. Est-ce que yo kondima yango? Ya kukwe bimi na poissa. Bakosa binote pa bato de pes et pas bato sans été oh victoire diplomatique bango moko ba comprendre que Félix ateki mboka. Or biso tolobi ke ba engagement to pe ba accord oyo Félix aza ko signer na Rwanda aza ko signer ba M23 etali biso etali biso etali Martin Fayulu etali Lamuka parce que biso to bien te Congo eza Chilombo. Et puis cohésion nationale est entre les deux personnes. Ceux qui ont cohésion nationale et Sengeli Martin Fayulu. Et puis pour nous rechiter, Tolobiboui. Beaucoup qui jamais qu'on résoudre le problème sécuritaire. Namboka na biso lelo. Bande ko boka ngada lelo. Et nazo bisango kabuya na Chilombo. Bazola na biso. Bakoki jamais qu'on résoudre le problème. Il y a crise politico-sécuritaire. Il y a cause de lointaine, l'élo, dans le Congo, sans que Martin Fayulu soit là. Aucune solution pour la crise politico-sécuritaire dans le Bisso. Et qu'on entre Chilombo et M23, Bazako s'est trompé. Il y a moins de Chilombo. Il est temps qu'il puisse revenir au bon sens. Parce que la seule voie idéale, a été surtout là-bas sur les alliés politiques de Kinshasa. Il y a moins de proposer. Comme Félix, na M23, balingi politique ça dehors. Ils allaient pilotés par les MIG de Qatar. De l'autre côté, l'Union africaine a cherché le processus de Luanda. On a bâti médiation Paul Guinassing. Et puis, le processus de Kinshasa, on les a pilotés par les pères spirituels, Senkona SSC. Tolobi Boye. On a beau le battre que Fayulu, azal extrémiste,
Fayulu alingaka mboka te pour na inclusivité pour que bato nyonso tout bazala ensemble tosengi basala fusion. Il y a 3 processus wana Doha de Kinshasa na ya Luanda. Tango bakosala fusion na yango bazwi observation bapesi yango na Union africaine, bazwi facilitation bapesi yango na Doha, pe bazwi médiation bapesi yango na banganga nzambe. Est-ce que vous êtes d'accord na idée wana? Et puis nalingi na suka mpona koloba boye pour votre information na ngonga oyo makanisi wana bayoki yango na minute oyo bapère spirituel na biso bapapa ya molimo senko na esese na ngonga oyo bazokende na Doha, bazokende na Doha kokutana na émir ya Qatar mpona kosala deuxième phase ya discussion mpona kotala lolenge nini bakofusionner les 2 processus oyo ezali ya Kinshasa na oyo ezali ya Doha, parce que se rendre compte que nous ne pouvons pas résoudre la crise politique au Congo en excluant d'autres parties prenantes. Yamwana bangaka Nzambe na ngonga oyo ba voyager ba kei Qatar. Donc c'est la bango baza kosonga na mukolo za koya. Na suki wana pona lelo mais eloko na rebisaka ka biso eza boye. Pe na lingi biso nyonso tout ozala sikoyo prêt. Je pense que mon lopoué a une de parole. Il faut pas chiter pour na manifeste de Kisangani. Kasikoni. Et c'est là que toye baboye. Toye baboye pas na Congo. Ingeta. Faut pas ça batoyi. Et sengeli toye baboye. Le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu, Bako Sabino T, Azan ni preneur ni demandeur d'un poste. Bozo Gangaï bien. Peuple.